Comme on a libala prise qui a créé un problème, tout s'attendait à côté. Obala mobile apoto azalé mobile muto. Obala pe yakin azalé bosiko. Donc ekenega ndenge ezokende bon. Ba vérité. Cette famille a prise, il y a belle famille a prise kabao loba. Baza na raison, baza pe na tort. Il y a s'attaquer directement na prise ka. Moni tous va s'attaquer na moi na bango. La Moni Prisca, parce que c'est une collecte bandine très longtemps depuis chez Mec la Duchesse. Donc, comme on est Kobala, c'est vraiment, comment dire, je sais pas moi, pour moi c'est un honneur. Je suis vraiment honorée de savoir qu'une actrice comme moi, une jeune fille, et surtout ça remarqué, puis, bisous à Tobala, bah jeune, moi, on t'a divorcé. Je crois pas. Ndenga Prisca, naïbi que afimo rigoureuse, a olingate à côté place où mutazana moi sinayer au sein des ordres non. Prisca rosa la moitié. La vérité. Peut-être qu'on a des amis sous. Même ça quand ça va bien moi na qui n'ont pas pris Prisca. C'est ça peut-être qu'on est à niveau ana. Tu comprends bien parce que toi yebi ba ramna biso nde ekende la na ba Congo na biso. Quand na papa na pona nga eza na niveau ana. Ils ont un niveau peut-être la quantité moi on a une bomengo belé à l'équipe n'ont pas Prisca. La vérité. Donc voilà so muto roloba a roloba mobali wana so pendeni o mobali wana so pendeni mbala balinga c'est que mobali nanga so ka zaki ya mwasi mo beto maman to mobali ya mwasi mo boye ils allaient passer mon sto ça allait passer na tu vois et là on sait que la be boti ko boti za assurance ali bala la vérité mala za brutal. Loko bazobengela Gabriel et Poli pour Gabriel na loba ki vérité. Mais ba ezalate yo za poza bo kilo yo ne so to bisko ke aloki na miso bato bele bo condamner nga non yo ene na place publique o kokolo ba mutu ke o botarate et puis aza nzambete ba vérité na matanga Gabriel na sona ide te ba yo zonse na maloba na Mimika bongo ete na bona yiki na butu na sisi na butu après na kei jour enterrement na mort tozaki ensemble après biso moi le kana ki wana te Mimika bongo to sent ah on a leki na ngati ba vérité. Merci beaucoup abonné na biso surtout ya Nushka TV officiel hein tant to lo baraki ba abonné na biso tout koto ya Nushka TV officiel koto ya Nushka TV simple po bozwaka ba émission na bino bien na Nushka TV bozwaka ba théâtre ya kitoko ah na biki bosengaki ba fia molili quand na bisaki bino deuxième saison nango ezoya tondose la makambo ya libala kalunga libala Prisca eleka po ba bazaki ba principal na biki bozo bengaka ko votela biswango mais kala mingi te bozo zwango tonde ko zela mabala wana elekana po to continuer na bango deuxième saison bozwa ba bloko na bino bien na Nushka TV quand na isaka bino na plateau na ngana ya mbaka ba invité tout bino boyebi oh ba musicien oh ba théâtre oh tout bino tout boya na bango pour ça na mbaka bango na plateau oyo lelo na zanga moko te na mama moko yaya moko ya kala sala théâtre oh bino bolingaka oh bobengaki na kombo Zidane en tout cas lelo na bay tout mekano kusola na par rapport à ba analyse ya makamba Prisca oh ndeko na bino ko eleli tebi ke bele bozo seka e bele na ba commentaire bozo kumisa zui libala boy na boy mais lelo na mekano sola na Zidane itaka yaya itaka mukolo tanga yokaki likambo wani sala ki ndenge nini cameraman nga vimbisa plateau ba mon invité na nga lelo Zidane bilele te Zidane ya Zidane oyo a jouaka. Bonjour Zidane. Bonjour. Boni. Ça va tout doucement. Na moni ba faire ça va hein on sala les okende. Chez Biso. Chez Biso ezaka pona ba comédie ou bien ba tunyo surtout. Oh chez Biso za chez Bino nyonso. Ba comédie ka poane. Bino bozaka social moi bino bosaka ba bloko mona ka Biso bino na bino. Non chez Biso eza chez Biso. Ya mutu nyonso donc chez Biso. Ba musicien. Eza chez Biso. Nationaliste. Chez Biso toujours. Merci beaucoup. Boya Romela na chez Bino. Bozo pena ba masanga pio. Makamnyo surtout ya kitoko. En tout cas maman Zidane toko tana na sujet likam na biso analyse wa lelo to vandi biso mibale awa. Tant ko likamba Prisca. Et ça qui on dit. Bon likamba Prisca et ça lenga non pasi étant sœur ya Prisca. Prisca za petite oyo. Ya benga na Zidane te kutu. Déjà benga ya EV. Ko benga déjà ya EV wana ezara déjà dans enthousiasme mo ça la nga bien déjà nga benga nga ya EV et là sa familiarité mo boye donc naza libanda te ya Prisca naza ya kati mais comme on a libala Prisca a créé un problème tout s'attendait na ngote
t'attendais na ngote parce que presque à Kenya qui vraiment na ba norme na mobile nae alingaki na mobile nae si sa procédure azaki na ngoya divorce eza facilité mobile aye ko bala yo oyebisa mobile que akeno si sa no procédure à divorce après aya bo balana donc azaki le kosoté azaki en vieuxté si mobile nae akelo 6 après mobile pas qui assiste en bonne et due forme aye pour abala priska sauf que rumeur et bimi tu évites ces rumeurs en réalité na ko ko lo bango penza arrêté parce que toujours ko lo beza réalité pour tout le monde qui ba parent de ya mobile ezate ke o bato ba lobi te ba parent ya mobile ndem ba saki bi émission wana fa ba tourner on a ba rési ba zame ba rési ki manki yango nda luki ba ndeko mususu ba sali pena ba lobeli par rapport ya libala wana moi na bango expliquer bango le côté ba yebe le côté on se normal ba rési ki manaye parce que biso toza famille hein tout que naka dans le mal te ma belle muninga ezate sengo na biso nde bato mususu ba sala yango. Moi je vois mal passer à muninga et comme sengo bato mususu na condamnera ba fait wana soki pour la famille wana soki na lobi keza soki eza rumeur to réalité na éviter parce que ngamo personnellement ko vodorna na landiango te nde ba famille ya ba belle famille a priska ba oloba certes soki famille a pris ya belle famille a priska ba oloba baza na raison baza pe na tort ya ko s'attaquer directement na priska moni tous ba s'attaquer na mwana na bango aza na ba raison na yé o epusaki ye asala bongo eza priska te muta priva ki mwana na bango ya kokeke komona bango peut-être pe mwana bango ando ebisa priska ke na uti pa parents oyeba ndeni sauf que il fallait amema nanu priska kuna nde ezalaka kaka toza babantu mais bango badéclaraki babaki jour ya coutumier nde bayaka kotika biloko tomonaka baparent bayaka me mobali aya ye moko aya na baparent te aya na bandeko batuna ye mama papa balobi ke bazawa te mobile mibali bazala na bango kam na bango ebele basalaka omoni bon mobile a priska oyo nga nayebi c'est un homme bien ndenge akendelaki na makambo na ye ezalaki bien sauf que na suka badérape donc adérape toza babantu nde nauti oloba awa faute grave ya omona famille te eza déjà mabe ata makambo ezala te ifale akende koharmoniser po mwasi ntango akobala ye il faut belle famille bazala na mwasi te il faut bazala na mwasi basolola na mwasi bapesa mwasi baconseil eza kaka famille na ote mutu epe o conseil belle famille mpe bakoyamba mpe bapesi o conseil mpo oye na famille non faut oza bienvenu na famille déjà so oza bienvenu na belle famille te osa déjà mauvais départ yango wana peut-être prise kalingaki asisa no na famille na ye baharmoniser après ye ntango akoya après bafinalize nde mariage esalami ma brutalement toyoki déjà kaka mariage esalami après tomoyokaka makambo déjà na baréseaux sociaux mais ce que je peux dire à Priska soit calme eza libala na yo esalamaki oyo ekokosama mais rien n'est perdu ozonga na belle famille na yo il faut qu'on se soumettre kaka osala no eloko te mais yana famille ya mobali baa na problème mo te Priska kutu nde mutu aza mutu ekoki kosala mpasi mpo papa ya mobali alobaki soki obali libala wana obotaka te na vie papa mobali wana aza brutal eloko bazobengela Gabriel epoli mpo Gabriel alobaki vérité mais ezalaka te yo oza bokilo yo ne so tobi siko ke aloki na miso ya bato ebele bokondane nga non yo oye ndenge na place publique koloba na mutu ke obotaka te epuis aza nzambe te kovodo tokoma osambela balosambo ekota nango aza nzambe te aza kaka moto aboti mobali moni barespect wana ezalaka makasi eza papa bokilo mais papa mokilo il fallait pas aya na place publique peut-être quand eza mosusu mosusu azokanisa babien mwana ayaki nango nyonso apesi Priska c'est ça peut-être quand eza na niveau wana to comprendre bien parce que toyebi bamakambo na biso nde ekendelaka na bakongo na biso kanda ya papa na mpo na nga eza na niveau wana eza na niveau peut-être akanisa ye papa mwana ye na bomengo ebele aleki nango pa Priska aye nango mpa na bango te bon mosusu la victime ndenge aza wana aleki nanga nde nayebeli douce kele azalaka un peu timide lobaka na ye te azalaka nde mpe na baproblème te nasepeli kaka Priska na ndenge agérer tu comprends agérer makambo yango bato balobi oyo bakokaki koloba Priska agérer na ye azali na problème te et puis bon lelo tozo apprendre que belle famille batiki bakiti motema ezalaki déjà te bien te ya kokende na place publique après bozonga nsima
ezalaki mieux ya komona mwana bango ya koya même vers Priska to kobengisa Priska ya ndeni mobali aye kobala yo omoni biso te par là banga babanda wana na départ tinde libala ingaki esalama mais bon babandi déjà na makambo mabe après siko baye kozonga susi bon babimi ridicule mais masida la kasi yote balobi mingi ezozonga ka epa baleki na bino ngo ya basi ba balaka soka bali boyo mona na suka fo ba bloko esalama kaka to mona ki pa diane kamwanga tant babale na mona dido to moni ba video ya mobali ki abala to ko mona ngo suba Priska ba video pe bimi bon mobala zaki déjà marié ba video pe na ki ya alliance na musapi na ebite conseil ni eta ki yaya oko côté ya baleki na yo ba o bazana sima par rapport na ba o bazo préparer. Bon conseil na makambo wana ezala mwa pasi au conseil na mwatika eze tika makambo ndenge ezoleka boye so bon tiki te enso conseil ya yaya pe na tika est-ce que tika wana ezwa place mabala pe silité na ba janvier aso misatu mobimba est-ce que tika wana ezwa place c'est ça le problème okolo bano tika ta 1000 fois mais ezwa place so place te pesé nango te d'autant mieux kaka ko yebisa bandeko so mobala yeko balo eza mabete ko libala pesa kana na potoka te tout ça pe na bandeko pe ape bazoluka pe babala ti baluka pe babala bazaye mpona ko éviter ba problème mais eloko monga na ninga ko épingler pourquoi kimbanda ya bandeko na so ba libanda na ya awa ezara problème kuna pe kimbanda eza kuna pe kimbanda ezali kuna pe mibali ba pe na ba 3 baba de baba pe bazali awa eleki ba comédie bali ko botola ba mibali te ba botola te ba comédie ba ko botola mibali te ba ko botola mibali te bandeko na so mibali nde ba ke na biso bien bandeko na so mibali boke na biso bien so moni oza madame azana ekuna na bana et tout bozala soki omoni ke esimbi te vraiment esimbi te par là peut-être okokosala nayebi te mais ya kotika nano oza na procédure ya divorce nano okati te ou bien procédure ya divorce mpe eza nango te boza na bino bien mais yo ye awa oyesu komi trouble fait donc bandeko na so mibali bomeka mpe korevoir divorce yango mingi eyaka kaka ke soki alingi fi mo ya théâtre omona fi yango ya théâtre mingi tonde koyokaki balobi mibali ndembi bazali na bakasa na lolemo sikoyo bakomi komituna ya basi mpe bakomi na kasa ya lolemo omona so bana mobali oyo aza marie mais mobali andimi kotika mwasi na ye mpo aya kobala ye te bon makambo ezosama ebele koto makambo ezosama ebele réalité eza ebele bana basi mpe na Kinshasa mpe mingi bake na bapratique mosusu surtout mpe na théâtre ezalaki mingi te nga siko nake na théâtre mpo mingi bapele nazoki babi surtout pratique mingi ekomi ya mabe yango wana mpe kotia kaka makambo nyonso oka ezaka nzambe nyonso ya nzambe eza mobali nazo ya Kinshasa soko aza na bonzambe to soko aza na kobanga nzambe akoya asali voyage na ye bien kaka kokoyiba na ye mobali aza bongo akoyiba ne mais akokende odela te moni akokende odela te soki komi déjà tina bamariage donc ekomi déjà étape mosusu mais mpo naleki nanga Priska c'est une fille bien nayebi ye très bien trop bien même c'est une fille bien tomeneka victime mobali ne pas aza na ye mabe te peut-être mobali mpe aboyi na ye koloba baraison oyo epusaki ake omona famille na ye te mobali aza na baraison na ye parce que ye moko eza famille na ye moko ake te donc aza na baraison oyo ake na famille na ye te donc Priska n'a rien à voir so mobali wana memaki ye na famille na ye eke Priska aboyaki là c'est autre chose mais mobali wana a intéressé Priska te donc tout ça la part de choses vraiment mpona Priska mpena totika ata mwa kimia topesa ata mwa kimia la pauvre donc nazomona kote azali mpasi azomona mpasi azomona nayebi teke etaki masidant conseil nini na ngambo ya Priska etaki eleki mpo ebele bazolobaka na ndenge mabe ebele baosaka mpe baémission na ndenge mabe bazwi baleki si tozomonaka na baémission ya bandeko mosusu nde baolobaka mais etaki esikoyo yaya conseil nini ya malamu kopesa leki nao Priska, d'abord félicitations, tu es une femme forte, sois forte ma petite, qu'on découragé t'es, sauf que le koye ba vraiment mobile na yo, azana niveau ni na mobile na ye, azana niveau ni et puis famille ni ok kokota, ce qui azana niveau na ya libala na mwasi na ye, tant mieux laissé, donc tant mieux laissé, tu as encore à fleur d'âge, ozana tant na belé. Pour libala déjà ba problème boye ozaka ba problème o kilo déjà soupe ba lobine ki atika libala ngo ngana zo ebisa ye za conseil c'est après on doit laisser okoko tika na yo soki eza un mauvais départ parce que ozana tano ebele bon okoki pe ko tika te parce que ye wana peut-être nzambe patindeli yo otala nanu ba paramètres
tala ba paramètres belle famille côté moi sinaye oluko vérifier penza tozana batu na biso partout na bamboka nyonso tinda batu na yo penza ba vérifier ba yeba qu'est-ce qui se passe au juste yé na moi sinaye est-ce que baza vraiment na divorce pe yo te ozala nde base ya divorce na bango so baza ba problème na bango ba si ça va problème na bango après soko ya parce que la vie continue. Moi, ça pas aux obligations à continuer à vivre, mobile pas à continuer à vivre. Parlant de à proposer risque, mais ceux qui ont à la base et divorce, n'a pas autant mieux laissé. C'est comme base à l'empire, au bout de bakutana quitter, ba consulter pour le lot, ba comme bon, mais je crois pas. N'inga priska, n'abi que a fimo rigoureuse, a olingate à côté place où mutazana moi sinaye au sa désordre non. Priska ko sala ngote. Donc ils a ba rumeur, ba les ont dit tozoaka ba information ka boye ba to lokota bazo pesa kaka mais en soi Priska nande na yebeliye a osala ngoti a osala. Merci beaucoup Priska qui conseille ya ba banda musalo liboso na bino tozonga na to mona kalunga balaki ebele ba sepeli mais belé pe alobe na ndinga mabe anda mabe point pour kovo do na lo ba vérité ba miso bazo ba ki mobala kalunga mwana muke ba miso bazo ba ki kalunga libala wana simbi na yete na yebite bango balobaka na bino ke bobala mais kaka bango bao balukilaka bino nayebi te bosala bango presque bali mobali ya poto asali mabe kalunga bali pai na ye na Kishasa asali mabe piondo mbasi nenga balaki na Kishasa asali mabe siko to sandeni bango ba exception na to sandeni to no ba na Singapore bendeni siko to ke baela wapi azali mobali na ye pai mobali na ye baboti déjà ba perdant même mwana moko babota déjà bazana bana nyonso kalunga na bango simeza ya pai siko akiluka sumususu suka po bango babi pai za mwa muke la mona pas d'âge non là franchement batika na bon joli et c'est un bien sauf que na keneki mariage kalunga vraiment mille excuses mako donc na keneki mariage nzaki grippé jour on a grippe quand on a qui très mal à l'aise natina moi na boa na groupe yom tali boso lo bara mingi natina ki boa que nous représenter nga na keneki mais ils en ont tardé passer mariage religieuse ils allaient uniforme na oyidi quand bien na kenanga même so ba ta soirée nga fona futa nyongo na coutume na oyidi ka uniforme na o na raté ko la ta joana na ki merci beaucoup quand na ibsa gibino ah pas ko vodo to lo bara na so ba analyse o ba musicien autour wana lelo to moni ekiti wata ayembeli bino ba mama asengi bino ba mama pardon na ebite ta ke mama oka ki ngono ndeni kotala ba musicien lo kwa wata asengi bino ba mama pardon na ri cher de na senga cher de poule héritier Watanabe boss live vraiment biso be toi désolé ne to traiter kio de tout na ya maninga mabe toki ba parole choquant na nze mwana désolé donc au sengi ba maman vraiment tous les mamans pardon obi oboko mwana mwasi olingate mwasi souffrir ba traiter yo obi carrière etongama na mbule belé mais ekoki ko osila na mukolo moko là tu as bien réfléchi donc à la prochaine aux appridants oyeba nini o sala obi soni ya bana na yo ya 5 minutes et ko bebisa 10 ans de prison o ba juge ba kataka donc il a dit des paroles choquantes ba paroles vraiment o qui ezo pénétrer pendant na motema ezo ça vraiment pas si donc wata leli wata ça vraiment désolé ya komona a choqué ba maman na vraiment Naomi ba abi le chouchou de ses vieux ba commissaire ennemi ba vieux nae donc pour ba silisa e kaka mutu na kufite en ambulance ba cheli communiquer une écologie donc ba parole mo bo nze mona non te wata merci hein merci à toi boss live merci debout kitambo toujours te soutenir yoka to chika ote ça erreur tout homme est faillible ndenge ezana et puis l'erreur est humaine fait en sorte que l'erreur wana ezonga li sous-souté parce que ezaka carrière de lobby au construire on a bambule belé mais ko ya na mukolo moko fait en sorte que au contrôler moi vie privée na yo vie sentimentale côté sentimental na au contrôler yango ko se laisser allaiter ko se laisser faire dans n'importe qui té parce que au éviter ba envoyer pe ya ba diable ba zali mutu pas aussi se pe carrière pe kaka boyer aye pas si c'est le carrière na yo oyo tongi mbula na mbula kande yo mo lobby donc voilà
moi je voulais te remercier par rapport à ça, à reconnaître quand même. Toujours moi-même, pasteur, c'est sextap, mais c'est une pardon. Mais hier, je suis en musique mondaine. Mais la musique mondaine a désolé à Sengibiso, pardon. Donc, ma maman t'a pardonné, Watanabe a blessé, qui vraiment a blessé Biso, a blessé vraiment Biso, mais t'a pardonné parce que le pardon est une puissance qui libère. Donc, il est libéré, merci beaucoup, merci Mazidane. Il y a une question, il faut la tourner. Babi, on a un problème, la fille m'a dit théâtre. Il y a un couvre la bombe, on a un couvre Boswana qui n'a pas ma casse. Boswana qui? Eh, non. Matin, un Gabi Boswana. Non, matin, Gabriel. Boswana était? C'est pas vous, c'est un malobana Mimika Bongo. Mimika Bongo? Eh, t'es. Quand on a eu na Boutou, na sisi na Boutou, après na Kei, jour enterrement na mort, tous allés ensemble. Après biso. Moi il est kana kiwana. Té. Mimika Bongo tout ça. Ah, on a l'équipe na ngati. On a l'équipe na ngati. Tout ça même pas changer de parole. Tant on s'est en bongo. Tant on s'est kiwana na caméra na biso. Eh, ba blague na biso. Eh, ba blague na so, wana ex belle-sœur na ngai. Na takina ngai bon pas takina nga, ba blague na so. Eh, kovo. Ozo loko tiango kantiango rankine. Non, ah, wana ex belle-sœur na takina ngai makasi. Na takina ngai makasi. So zué a ebisa. Wana ni. Mazidane ni relation les rendez ni na ba comédien, ba actrice, na ba garçon. Tous en bon terme. Babi mingi bino na bino ka bolinga na bino bato boza ba ancien. Bino bana. Bati bino ba ancien. Boza na likambo boyo mona msusu. E bagata pembeni na yo, o mona bo sentir bo ponana. Non, to pona te na fa to za batu nyonso to na bo moko to za batu nyonso to. Tout tendance to za kana ni génération nyonso to zali. Bo ponana kaka. Non jamais. Et ça m'a bon jamais. Sauf que ce problème ça ba mbo on se raba kumu na ngoti. So likambo za biso cours de grand photo kuta na to solo li. Tout ça on dit aux solutions de ne plus évoluer après te transmettre bande ko balandi biso to landa ba mama linga so to yoka pe mama linga to ka ba mama chako ba ve masasi ba ve Moscovitch to ka pe ba ve Kwedi to ka ba pa masumu ba président Lombe to ka ba président Bodo ba président Tito to ka bango so ba lobi biso pe ton to ko ba biso pe to lobi après ba l'équipe ba yoki ba l'équipe na pe ba yoki ba l'équipe na pe ba yoki. Merci beaucoup Maman Zidane. Nani wa shoka yo katelo lingala mona monde ngwa ba théâtre lobi lo mo mabe mo na funda pa nzambe funda pa nzambe mais comment jugement nzambe donc il faut tout na nzambe nzamba répondre et asuma. Merci beaucoup Marie ko bomba no na bi kembala sima na plateau na biso pena to yamba yo to bimisa même na ba preuve oyo kovodor ayebi o kovodor azanango na ite mo mbote na batutu balingaka bote na pesi na Josette Wayikwati Josette Wayikwa na pesi mbote belé. Papa Boy quoi, Moussounia Jodette, maman Viviane Bondo, papa Serge Bondo, la personne bote belé sans oublier papa Jean Wayi quoi, na maman Mado Wayi quoi na Genève, la personne maman bote belé, Tété Yondo, na personne bote belé Mako, pour tout dialogue là, na personne bote vraiment belé, na personne Moser Kamungo bote belé, na personne Ali Diogo papa social. Bambote ebele na pesi ba jogo nyonso chancel Mbemba demi Dieu na pesi bambote ebele Dieu merci mbokanye pembenya Marlène Tessa toujours bambote ebele mboka ezolela kaka toza wa LL tozolola nokwa bana na pesi bambote ebele ambassadeur toujours tozo continuer na pesi yanga ya maman Ode Mabaya na pesi bambote ebele sans oublier mon neveu Aziz Makukula na pesi bambote ebele parce que Zali na pesi vraiment bande ko nyonso o ba yebinga bambote be famille wayi comme na pesi bambote belé sans oublier ma maman chérie depuis Strasbourg Élisée Binda na pesi vraiment bambote ebele na bande lisusu Tété Yondo Mako na pesi bambote belé maman Isé na pesi bambote belé maman Pauline bambote joyeux Noël à tout na dédié émission na batu nyonso tout balinganga joyeux Noël na bande ko nyonso bonne fête de nouvel an et tout kotango na kimia si Dieu nous prête vie to kumisa nzambe to sanya nzambe to kota ki ngo bande ko mingi to kota na bango ba moni mikola leote vraiment nzambe apesi so grâce eza mawana ekiti kata biso pour na évolution a eza chez biso sur pose au A8 ba vacances nyonso au Boya Kinshasa bokotika Prince Kasavu opesi boyoma mu Congo bokoti pose la mosquée en face ngaza en diagonale na la mosquée pose au A8 bomela mo eloko malili mo eloko mungwa et ça bien mo whisky zali
soki mpo olinga obina parce que toza na kati na libanda donc voilà mpo na nga na suki na nga wana bacomédien balangwaka mpona bando obimisa na basekret na bango en tout cas kovodo aza na mpeka mpona kolandela yango merci beaucoup na babone na biso nyonso to ya Nushka TV kande toyisaka bino bosabone kovodo aza wana mpo asalela bino mosala awangani baswana ye na mimika bongo mais à part le tolongwa toki koyamba mimika bongo tokotuna ye toyeba na likambo ngo soki eza nini mpo bango na bango bakoma kobomba makambo azobomba ye kuna azobomba mais tokoyeba vérité wana bosabone na Nushka TV bokozwa babiloko ya kitoko kala mingi peut-être film ezokota premier épisode na biso tozobanda bolelaki mais oyo bolanda ngo bino mo bozwa titre na bo bayiba kokovodo na osaka mosala kitoko bosabone kaka en tout cas tomonani mbala nsima ba vérité